doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Yalelo Ezali version ya la musique Oyo Tokolobela Lisusu ministère Oetali ba personne vivant avec handicap. Oyo ngai mo pe nazo faire partie na yango. Soki tozali kolobelango ngai na lobelango na 5 minutes. Parce que ça domaine nanga. J'ai travaillé en France, en administration, donc en tant que secrétaire comptable, j'ai travaillé aussi en même temps dans social pour s'occuper de personnes handicapées, de personnes en difficulté, de personnes sortant de prison. Donc dans social, tout ça là yango. Donc ce que nous avons bango, ils allaient parce que na yebi, naza na problème personnel té. Na maman nabiso Irène nazali kolobela kaka incompétence na ye na kati ya ministère wana soki batiaki ata na ministère ou bien na affaires foncières ou bien soki na social ya makambo mususu be batiaki ye ou bien na ministère affaires étrangères na habitele mususu alingai ko s'en sortir mais na ministère oyo ya ba personne vivant avec handicap je dis tout haut, avec véhémence, à yebi et l'autre côté, puis à cause de l'autre côté. Parce que ce que yebi ma solo, tant que kota na kata ma solo, vous l'avez déjà ndengo banda. Nandengo. Donc départ nae déjà, ngatang na monaki kaka, à lupaki départ nae. Problème est zawana, soki, otali, ba collègue nae, ba ministre mususu. Même président de la République, ce que Moni Bazalina Mama Judith, Botala, ba expression faciale na bango boromona bazana mawa. Bazo ke la mawa. Oh handicapé bayo ke la ke mawate. Handicapé faut tchaina ba condition oyo et ko permettre par rapport au handicap na sala musala. Handicapé azam toyo ke la mawate. Mais ce que tali président de la République déjà azamote mamalamu azamuta mawa donc ce que tali kaka ye na ba ministre mususu baza na mama Irène bazo ke la mawa. Or il faut ba juger na musala o azali ko sala handicap na ye ekoya liboso te ce que moni handicapé azocha en avant handicap na ye donc ayebi makamba zo sala te. Ngamu nazo ebisabino bo ngai ko so yelinga bakamba mawa ngana yo donc ngana yo donc na ocho musika. Na sabino na raconté une anecdote moko boy ngato tambula na petit nanga Adi Londolé le célèbre beau comme un dieu na PC Mbote na Paris sans oublier Marc Tabou les experts il y a info pour changer ma solo na sepeli nazo souhaité faut botika la kaka parce que pour changer ma solo na kati ya information donc Adi Londolé moi to tambula bo période moto koti na place na lieu moro public au moins na lem susu na poto ebika akende ba respecter ba personne handicapée au moins ba tikilinga place wananga kutu soko tikelinga place na vanda kate omona adia psinga yes c'est ça oh ma tikelo place vanda ngapi oh petit boniko na vana poni do ya zo kulanga ma oh no ba yokelo ma hote mais yo na handicap no ngabi handicap ani na bitan to okene ba concert à la musique na vis-à-vis to vanda na vanda te après alongolo ata petit kebano abia ya c'est ça na ebeke yusuka kabo donc ngai kutu eza na ba transport en commun on a train na bus ceux qui wapi na koti na zo kazo tikelinga place na vanda kate. Donc nalinga ko teke makamba mawa donc neti les cas ya maman na biso Irène tozali ko juger par rapport à musala na ye bino moko boyebi kazaki na sama le compte 1 2 do banda ministère wana ba fongola on a président de la République azwa boulou wana ya ko aider handicapé mais to baby si tant ibelé
parce que maman il est incompétente ayebi musala tengai naza ko lobango parce que ngana ayebi musala wana ayebi yango te pe akosalaka eloko te parce que ayebi te eza faute na ye te parce que ayebi te azana azomona esika kobanda te tozoloba ke baloba César Ngadi yozoloba nini o makambo ba fonctionnaire mais ezosekisa ngai soki bozwi bandicapé bopase bango concours mpo bakota na fonction publique est-ce que eza likambo kutu te paliao donc tala botala na baministre neti liao botala mutu aza compétent na mosala na ye tala mutu donc alingo longo na ministère bato bazolela tikala donc bomoi neti baministre d'état neti vice-ministre ministre ya fonction publique liao donc mutu nini nango akoloba ke liao ayebi mosala te botala makambo asali na fonction publique nakazi kutu bulu wana 8 ans epala liao doso bokosi bato na fonction publique bandicapé le problème c'est bien. Je suis content, mais si vous avez c'est que ataba valide. Batunyo suba valide bazar ba fonctionnaire. Bo KNDP, bo sala paiement solo na ba société privée. Bon ba oyo batanga te ba oyo bazana ba chômeur, ba oyo batanga te ba oyo bazana ba diplôme te. Donc bino bozuka ka bato oyo ba kota na fonction publique parce que handicapé nyo suba kota na fonction publique. Pire coup ezali ba oyo batanga te. Na ba o baza na chômage siko bango ba sala bango ni biso ngai na yebi remède atakutu na ba valide ba tutu ba fonctionnaire ba société privée biloko oyo ke boko sala ba système ngai na yebi yango devise na ngai zéro handicapé dans la rue. Na ba pays mosuto mona bandicapé pas na balabala terre ba sengate donc biso mona ozo kenizela wana limité entre deux voitures donc avec les moko ba memie bo yazo senga mbongo tongo ale fait ko pesa vers aller au risque que tout ba tout aye yango na féliciter à présent Rio Muteba ou azali présent SAD avec les meilleurs salara masolo ko to leka bato ba voyant mais pourquoi présent Rio Muteba aza avec la salara musala sengate. Donc, bah, monsieur Soupé, bah, koiko, ça la moussala, bah, c'est car il faut au tchabon, n'a pas condition par rapport au handicap, n'a pas pour bah, ça la moussala. Exemple awa, toujours exemple awa. J'ai paralympique, Jeux olympiques, les qui na France awa. Et ça, là, qui suit quoi, comment il paralympique. Est-ce que t'as handicapé, moi, quoi, na Congo, handicapé moko ata na Congo akei ko représenter Congo bolobake donc ba congolais ya ba handicapé bazato basala sport mama irena vandi boye donc azato biso to monaki donc mudimbu accompagnaki ba kleto ba kendaki ba valide ba kinoko beta pourquoi na occasion boye ngoko fongola ngo fongola ba dokuta na pena batu mususu Jeux olympiques eleki handicapé moko akeite. Donc on a donc on a quatre qui ça on a Congo handicapé bah ça sport basate présent Rio va inviter à qui ne participer il mo rasali ba démarche il y a visa na été et si faux azu visaté or ministère ko tché pour pas passer visa qui n'était côté là participer à représentant à qui n'était représenter RDC. Donc handicapé à mon côté bah ça sport na mona handicapé ba beta basket ba beta ba balle bazali donc maman wana donc avant na bureau mais ministre il y a ba handicapé il y a ba personne handicapée ça bureau il faut être sur terrain na bureau ça rani comme ministre il y a économie ou bien ministre finance aux ça ba graphique au tel ceux qui finance en beaucoup donc ministre handicapé face na terrain. Nazo la sabino exemple bota la fondation Mboyo bomona ba vélo nyo soto handicapé o batambla on a ça et ça la na Willery na fondation Mboyo or ministère et koko sala partenariat moko na fondation Mboyo donc ba edara handicapé na mamaso na bango ya appareillage na maso na bango ba vélo donc eloko mon côté nazo la sabino bota la musala oyo fondation Mboyo et ça la rapport na handicapé donc appareillage a ki ça donc ba vélo nous tout le monde handicapé ba tambola nango et ça la fondation Mboyo mais fondation Mboyo
donc ministre ata kenda ata kotala bango te akenda tata ndenge basalaka aluka ta boule moko d'ailleurs na kopesa ba boule nanga nyoso tout ba boule nanga ko kende kabo donc bino moko botala musala o esalamaka na fondation oyo ya ndeko na biso mboyo ye moko pas ali personne vivant avec handicap o azali ko sala po na handicapé donc restez connectés sur Équilibre Original, on revient tout de suite. Il est en train de jouir à son nouveau moto. Voilà le monsieur là. En train de balader. Yes. Monasomboyo ne tombera jamais. Voilà. Oh, handicapé okuma moto te. Mais na fondation Moyo. Ah, tout va bien. Yes. Tout va bien. Il était tellement très content. Fondation Moyo toujours. Yes. Toujours. Il est rendu avec son nouveau moto. Voilà. Il est là. Voilà. Là, le fondateur de M. Mboyo est là. Donc, par exemple, handicapé à Kokumba moto te. Mais, lelo, fondation Mboyo et les biso makambo ya sika. Donc, parce que na tembeke handicapé Kokumba moto te. Lelo, soko ye na fondation Mboyo, bakosala yo bako adapter yo moto, ezala ki dépiné et comme 3 pinés. Kokumba yango sans problème. Netala netingai. Botala netingai. Taka tala netingai na olongwa. Alongwe. Oh! Fondation Mboyo. Hello, Papa Mao. How are you? I'm fine, and you too. I'm good. Okay. I see you here with the foundation, Mboyo Foundation. Yeah. What are you doing here? I just came to ask my brother here to help me with this wheelchair Oh, because it is too difficult for me to walk these days. okay. Since I left the hospital, Okay. in the hospital, I'm now outside, so I can't work. Okay. So that's why I just came to cry to him to help me to get this wheelchair and to begin up my movement here and there. Okay, that's great. Oh, so tell me now,
Do you have any message for anyone around the world, those who want to come in Foundation Mboyo to do the order to make the wheelchair for them? Which message do you have for them all around the world? So what I can say Yeah. is this. You know, I'm very, 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 very proud to see this man behind me Yeah. making these things here Yeah. for the people who have nothing in their pockets, Yeah. nothing to do. They can come here to see him also. Yeah. Just to help everybody. Yeah. That is what I want to advise all the people on the people near me. Yeah. You know that as well that somebody who can do the purpose of meeting with my brother here. Yeah. Yeah. Oh, that's great. That's great. Thank you so much, Papa Maho, for calling everyone around the world to come to do the order here in Foundation Mboyo. Especially Do you have what I'm just advising to tell you right now. okay? Just inviting up the state president chief Okay. The president of the country. of the country. Okay. Fachi Beton. Okay. To see us Okay. and to know that we have got the people who are capable Wow. to do everything of the preparation of the wheelchairs and the bicycle for the handicapped people. Okay. They Wow. want it, now making The work that they are doing here. Oh, that's great. Good jobs. Okay. 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 Anything else you need to say? Now I'm just in need of saying that the Father Almighty, Yeah. the creator of the heaven and earth, Yeah. who sent us his son, Yeah. unique son, Jesus Yeah. Christ, to put his hands to our foundation here, Yeah. to do something for the outsiders, Yeah. those who are willing to help us, they can come again to visit him. Mr. Mboyo Yeah. is here so they can do all the things which are available to us. Oh, wow. Thank you so much, Papa Maho. Yeah. We are welcome. We're so happy to have you. Thank you so much. Goodbye. Oh, thank you. Bye also. Bye. See you next time. Huh? Okay, see you next time. Okay. Thank you. Bye. Donc bino moko boy tolanda fondation oyo ezalaka awa depuis bambula ta ba 20 à 30 ans ezalaka awa. Donc handicapé azali na esika mususu akozala te, passage obligé pour appareil na ye, pour na vélo na ye, il faut fondation Mboyo. Est-ce que ministre oyo ya handicapé asa kenda kutana na fondation Mboyo atala eloko ni bako sala pour aider handicapé eloko te. Na si bino on a répété bino ngana za na problème personnel na mama irente. Ngana zo jugé par musala na ye. Na ebisi bino ke soko batiaki ate sika mususu lemso ango sala bien. Mais na ministère oyo ya ba personne vivant avec handicap a yebi eloko te. Pe bo s'attendre te ka osala eloko na basoki ba combien donc ya sali mandat mo na Félix Antoine Tshisekedi ka ba nombre d'années moko Botala musala déjà oyo président de la République atala président de la République azali muto mawa alinga capacité bande ko ba souffrir te ba ye ko tala lobi na recréer bino ministère na bino ministère on est salama eloko ne salama handicapé ba fonctionnaire ça c'est rien ça mais siko ba o batanga te ba o bazana chômage donc est-ce que mututu il faut ça fonctionnaire non donc vraiment
ezali pasi na mawa na motema na lingaki na beta c'était parce que na kotikaka makambo te parce que ngai moko nazali personne vivant avec handicap na yebi masolo parce que mutu ako aider handicapé de phase handicapé hein. Donc yo soko kufa miate yo obete lisolo mia moi sona botata obota lisolo ya accouchement donc vraiment na tenaki vraiment na lobela yango parce que ezali masolo moko osakana te handicapé talaka ba valide bazana pasi pona ko vivre na mboka surtout en Afrique bon siko une personne handicapée c'est encore pire donc ya on a vraiment na tika kité il fallait na lobela yango j'ai para olympique et lekiawa même handicapé moko ta kiyeza ke occasion bango kende ba représenter tamboka ngolo ba ke donc ba handicapé ba sa sport bazate donc ils allaient vraiment pas cinéma na motema donc soto comme na suka émission boyebika ke avant to bande émission to zali ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na Dikoko Mayanga zalaka na Paris muto ide pesa za a de lona kisasa po na kosaila kaka mboka donc bon joyeux anniversaire na yo to kobosa na TP na kati ya Paris Kati Ochudi Omanga donc petit c'est propre bon et joyeux anniversaire na yo pe donc to bandra toujours na ba remerciement na biso na honorable Jean Moutala merci Nanyo Soto sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Beloti Mavungu vrai chéri na kati Espagne Beloti Mavungu merci Nanyo Soto au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi José Kanoki Kakamene le grand stratège José Kanoki Kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule merci Nanyo Soto au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Beloti la duchesse Claudine Kanzana Paris, la duchesse Claudine Kanzana Paris. Merci Nanyo Sotou au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Narcisse Kalamba de Genève Nakisasa. Christian Matondo, sans oublier Mastanangai, John Kaniki, Tozali Awanakati, Yakisasa. Donc, merci Nanyo Sotou. Vous savez, rapport à 5 minutes avec César Ngadi. JDDFR, Mastanangai a coupé. Et JDDFR, Dieudonné Kumbi. Merci Nanyo Sotou. Vous savez, rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très très propre. Fifi Filofaria, merci Nanyo Sotou. Au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc, Tokobo Sanate, to Zongi Lisusu, Nakatia Paris, pour nous sa petite sœur propre Agnès Mababa, Tchaka Mabolongo, Nanase, pour Nako Sala Nanyo Sotou, président de la République, Batouché était, donc Mboka Nabiso et Kendese Li Bosso. Chai Mukenge Chai Wabalenge la mon voisin Chai Mukenge Chai na kati ya Paris na mama na biso Chala merci Nanyo Sotou bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toya na kati ya Kisasa pona opesa petit frère propre Alino Ngonjo na Jean-Louis Lafabatola Mastananga ya coupé merci na Nyosotou bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokosukisa boyebito sukisa toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba Kaoudi na kati ya Paris bolandaka émission na Parlo Santé et puis merci na Nyosotou bosala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes. Merci de l'avoir suivi. Moi j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nampunchu, Penadikos. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, Antsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
tala mbisi mbisi mpe ya mwana te aza minere te aza mokolo tobokoli yango familial otondi mbisi basangisa na crevete kaka ye mbisi basangisi ye na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi ye na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo to biloko nyonso ya mboka pa galaxie mambo tozolia se mambo galaxie tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na liso mais galaxie mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxie Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur oyo biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. On doit mettre sur pied une dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément